Sango malamu. Bandeko Eliane aboti mwana mobali. Eliane kobota boti le 23 oyo. Lobi lelo Eliane azobala le 23 juin. Bazobala nana papa ya mwana oya boti na ye. Bandeko Eliane tango tozokoma juillet aza déjà femme mariée. La mère mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Eliane azokoma mère de 2 enfants. Po Eliane azakadea na mwana moko ya mobali. Mais lokola bota ye etant que mineur, famille ebombango. Aza moto liboso te esalamaka nango ebele na poto, na Afrique, na Amérique latine, na Asie, na Océanie. Ebele. Tomona awa Monsieur le Noir, mama bote atikala koyeba teke wana mama na ye, ye mama kulutu nende mtala mama na ye. Tia komi mukolo bongo. Le ketunda yebi mama na ye. Metang musuna bumwana ayeba gite. Ndenge moko Eliane, mwana na ye ayebi Eliane ya na ye. Dopa ya mwana Eliane, mwana abotami siko azali, mwana kasi na ye. Makoye bango kaka ata na mukolo. Ta eza na ngonana. Bandeko likamunde ezali awa. Eliane abali. Mwasi nyonso abongi na libala, pe akoki na libala, ndenge nga nalobaka. Nakokoka yango na libala, Eliane ndenge babali ye bongo, mobali wana ayebi mwa muke, oyo azali Eliane. Alors Eliane aza mwasi moko otomona a kapasite oyo aza nango ya kosala. Tomona na histoire ya Pasteur Moïse Mbie. Wana kutezalaki bolingo na lokute kotaki po batu balandaki Eliane na sima continue kokosa po banuire Pasteur Moïse Mbie. Mexico oyo Eliane asala na Côte d'Ivoire oyo bakende na copain na ezwaki sika ata aza copain. Ata azalaki copain. Me kokende na Côte d'Ivoire babengisi bino. Babengisi mobali aye po abisalaka miziki. Bokena yo. Bozali wana quelques jours. Me balingi yo kaka wana hotel wana babimi na yo bapio mbongo oza na kope wana. Wana eza comportement moko grave mabe makasi.
Donc mobali oyo abali Eliane dofo na mutu na ye ayeba ke Eliane akoko trompe ye même abali ye tokoloba kope na ye wana alega kope babalanaki te sikoyo abali akozwa responsabilité na ye. Oui, Eliane mpe alingi asala bongo ayebi mpe kosala bongo mais bandeko fo koyeba kotrompe na modele ya bongo ezalaka te kaka yo moto okanisi te, ezali eloko ememi yo okokose kontrole te. To Eliane na makambo etali bolingo aza na likambo akoka kose kontrole te po atrompe ato bali ye atoza kope na ye akotrompe yo volontairement te, occasionnel mpe tentation trop fort. Mobali wana nakanisi ayebi soki ayebi te boyebisa ye te po aboya Eliane me po ayeba soki ye alors amona ngo te ke Eliane ayi na ye to Eliane akanaki ye to Eliane apreparaki yango te. Soki alingi alite nango alors selon ngai prière baconseil pamba prière na nkolo kosenga na nkolo kontrole kokozala to bato babangaka kotante Eliane soki aza na mobali na ye. Alors Eliane sikoyo abeti libako abie parce que age na ye ezokola azokola akoli na makambo azalaki nango sikoyo aboti bazobala ye le 23 juin eza bien mpo na ye eza esengo mpo na ye bapesi eka lokumu te me balakisi ke malgré makambo to eleka aza mwasi akoki mpe abongi mpe na libala, mwasi moko te abongi na libala te. Donc maloba nga papa robo nalobaka yango wana mpe ezosalama. Eliane sikoyo ndenge azosepela bongo fo ayeba ngo soki atrompe mobali wana ekokoleka nango to ekokozala na riske ayeba ngo peke aza na tiers monde, mobali akokobeto te akokofinga yo te ozwi mpe likambo balobi ke ye te moto asalaki yango propre famille na yo ekoteli ye elobi mpe ke tozalaki nga na Eliane natiki ye na re nga mpe muna akangisila ye taxi wana akoti alobaki akei sikoyo azongi na ndako na te maketa la camarade eyalaki mpe moi banda akendeki mpa camarade totala mobali ne na poko abengi Eliane aza wapi biso olobi nde nakomi ndako te totikaki akendeki mpa camarade na ye. Mobali abengi camarade abengi bango liso alobi camarade alobi akoma ye kuna te Eliane aza wapi wana famille balobi tomemi ngambo Eliane akendeki susu wapi orazonga mbala moko ndako camarade babengi akomi kuna te ndenge nini
sikoyo moyebaka ntela mobali mabe eza te. Azalaki na mosala, azongi ndako akuti mwasi na ye te, abengi bakomotungisama mpo na mobali. Eliane Yobungi Libela eza nango teknike ya baprofessionnel te, eza ya bamatere ya bato babandi sika, ya nango pete ya baprofessionnel sikoyo na koloba te, oyo na kokoloba ngo te, vraiment na kokoloba te, ate exemple ya pamba. Alors Eliane Bafana na bangisi yo te me na protege yo. Po sepeli ozwi mariage, nga pe na félicité yo. Ngai soki moninga bali, na sepelaka te, na silikaka pe te, na félicitaka kaka. Po na basituation ya boy, soki na félicité yo otrompe mobali, na koregrete po na félicitaki yo. So pe kuna mobali azwi yo bambanda, na koregrete po na nini na félicitaki bino. E po na nini na sepelaki. Po na nini na sepelaki. Ko félicité eza nango problème te. Soki makambo ye, nga na koloba nga na félicitaki bango, basalaki acte ya bien. Oyo etikali etali bango. Soki na sepelaki, nde na regrete. Yango wana Eliane na bangisi ye te. Eliane nalobi na ye kaka po turo oyo atiaka makambo ne na losambo, apriaka, nalobi te atiango na maboko ya bapaster to baprofete, nalobi bien asambelaka ye. Bakosambela elongo na mobali na ye, bapesaka bolingo na bango na maboko ya Nzambe. Bakoloba na bango pe basambela elongo na mosala Nzambe. Me nalobi te bapesa bolingo na bango na maboko ya bato wana. Alors bandeko, Eliane aboti mwana mobali, akomi na 2 garçons. Mwana oyo pe ata tomoni elongi te, me tomoni mwana azali annonce biso te, me nga na annonce bino. Bafoto pe yango wana ezomonana. Bandeko, nga Papa Robo, nasukisi awa botikala malamu. Et ciao. Soki ki peleki na komi vuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki ki peleki na komi vuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki ki peleki na komi vuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.